société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi kasimite Mateo. Na kati ya émission na bino, bokozwa ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie, ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lifasa. Eloko eboma mokili ezali likambo ya mwasi to pe femme. Na likambo ya mbongo to pe misolo, to pe falanga ndeko babenga kango. Parce que na yebi na tango ya kala ba papa na biso babana ko ke koluka mbasi na village, basi o bazana réputation ya malamu, basi o bazana respect. Ba ko bala mwasi libanda, bana ko ba ko bala mwasi na village, ba yene awa na kati ya ville. Est-ce que na kilelo o na ba vitesse o to komi na ba 5G ya ma vitesse ya kilelo o, est-ce que makambo ngo ezali? L'histoire est vraiment compliquée. Merci beaucoup, chers abonnés de partout. Vous captez depuis Ville Province à Kinshasa, la chaîne Nabino, FM Télévision, la magazine Nabino Au cœur de l'homme. Ni par ailleurs, je suis Gloria Babé, la princesse, la femme qui assure. La magazine Nabino Au cœur de l'homme, histoire vraie. Papa, maman, bonjour, bonsoir. Ça dépend de vous captez depuis Kinshasa. Merci beaucoup. Merci ma caméra na zo sunga mana prefina ma beaucoup machine. Fallait ma toko na réalisation. Mon coach papa la kamera américain. Vous merci beaucoup Nabino. En Australie na moni bongo mon papa que j'aime bien, que j'aime beaucoup. Papa Jacques Kafwa, merci beaucoup Nayo. Famille Kafwa Mobimba, merci beaucoup Nabino. Bon émission de partout. La ligne bino il y a trop. Vous commentez, vous likez, vous partagez, vous abonnez. La chaîne Nabino FM Télévision. Jamais déçu na ba émission kitoko oyo ezoleka na kati ya chaîne oyo ezopesa bomoye kanenge na lobaki yango histoire moko ya kitoko, histoire moko en tout cas bato bazopesa biso ba histoire non au cœur de l'homme histoire ya papa na biso Laurent na maman na biso Fifi eza ya kokama peza ya koinda bekar d'âge makambo ya libala oyo ebomi na makambo ebele eza makambo ebele na kati ya libala oyo. Et alors papa na biso Laurent ndenge mwana mobali nyonso azalaka abunda la vie na ye mpona azwa un franc. Papa na biso pe Laurent abanaki pe kobunda na vie mpona agani kaka un franc. Azaki courageux. Et alors asombaki akota mwa likelemba na ye. Na likelemba na ye pe ekomaki pe ngonga ya kolia aliaki pe mbongo na ye azoki pe misolo na ye aye ko raisonner abi non na kolia bota ko sa mbongo ambiance te lokwa ngaza mwana mobali na bunda na somba ta moto lokwa na yebi ko kumba moto na bunda na somba moto. Et alors ndeko na biso papa na biso Laurent oyo akenaki ko somba moto abandi pe ko sala transport na moto na ye. Top na terme na biso ndi to binga ngoko bula na moto na ye. Et alors na ko bula so sala pe mo économie na ye aye ko sa décision à lobi non na ko za pe boité na bala na sa décision ya ko bala. Cher abonné à FM Télévision, histoire oyo to yebani bilongi kasimite ma to yebani te na lobango pe na répéter pe na ko tikala tusuka ko lobango. Tango azui décision ya kobala alobi non ngai na kobana Kinshasa te parce que na yebi Kinshasa babala ka mwasi na loko baso teka mwasi ya solo wana loko baso teka mwasi fana kobana village natal. Et alors makamba ngo pesa na ngo peka katilelo na kilelo ngo pe makamba ngo pesa katilelo ndeko na biso Laurent azui décision ya kokena village natal pona akene koluka musungani mwasi ya kobala akoma pe na village natal alobaki pe atuni pe basepela pe na mwasi moko ndeko na biso Fifi ya mwasi amoni pe ba parents na ye makambo ya famille style babali penza babali pe ndeko na biso Fifi baye na pe awa na kati ya Kinshasa.
Et alors koyani ana kasa na Kinshasa le kwande kuna biso ya mobala azaki mwa mukolo ndeko na biso mwasi azaki penza elenge jeune fille ayaki na 15 ans toloba ndeko na biso Laurent abali ndeko na biso Fifi mineur ndeko na biso Fifi oyo azaki vierge ayebaki na mibali te ndeko na biso Laurent ye mutu dévergeaki ye na ko déverger mba moko ali ayo kozwa zemi ya mwana na liboso aboti nzambe pa yo sunga susu bango mwana mibala ye mwana misato susu ye. Et alors tant akomi na mwana misato ndeko na biso Laurent akomi na bizali moko ko supporter ngo te akomi ko maltraiter ndeko na biso Fifi akomi moni lokola torchon lokola nayebi tata de façon na ko lobela te cher abonné FM télévision azozwa mwasi sans valeur kozwa bambongo na ye asoma pe basimo akoma na 5 moto misusu atiki basa ba transport pa bato misusu ye mo pas osa pe transport na ndenge na ye akoma pe mo ko toucher falanga to pe mbongo l'argent mbongo elati mbongo elati mémoire na ya comme troublé na mbongo parce que ça ba dépense inutile abusa ba dépense ni banda ko bana bo akomi ko sepela to pe ko kwela bolingo na ndeko moko boye ya mwasi Naomi akomi ko sepela na ye baba nzi ko bimana lokola mwasi na mobali mais ndeko na biso Fifi loko mobala azo saboter ye mobala ki paké souté mobala soka solusika bana esili mobala ya kaka minuit mobala ya msoka ba 23h ba 22h la msuba basi balali akayete na séparation ya mbeto salamaki ya kula na salon mobala na chambre ndeko biso ya mwasi ko akoma ki déranger lobi nini na sali ndeko nanga mobali nanga oyo mkazu ngai na village na ibana makama mibali te ile mbaza ki de ukao na ngai siko akomi ko lakisana ba bezaleli boye pona nini harmoniser surtout ya libana nga est-ce que eza mobali nanga eza Laurent nanga ou bien eza Laurent nanga ite ndeko na biso Fifi ami tonsa mini na motema akoma ki na suka motema suki ye azui décision ya ko mona camarade ya papa la biso Laurent apesa non rapport et alors akena ipe ko mona camarade ya papa la biso Laurent ayebisi abingai Laurent onga na linga ke sa yete non comprendre bizali la Laurent te Laurent comme na ba caractère moko boye na supportant o susute oyebeke toza ba marié mais to ça déjà séparation d'accord ngana na mobali na ngai na supportant o susute et mobali camarade ya papa la biso Laurent akamaki abi oh esolo abi vanda kimia lendi seka ka vanda kimia zonga na ndako ngana otika ko solola na Laurent et alors alobisa ki pe jour bakutana papa la biso Laurent abi mon ami nazana besoin na solola na yo basololi peut-être tete nde balobaka ngo babani ko solola bi mwasi na yo ayaki ayekolukanga mwasi na azolela azolobake c'est déjà séparation okona bizalele mabe harmonisation na ndako na bino te bolingo esa susu te ozosepelana susu te finalement Fifi asali yo nini pona ozo futa ye makambo na nyonso salema makambo na nyonso est-ce que mérite ngo pona nini o changer bizaleli boye yoka lokwa motema ya moto za kasanduku toyebani bilongi kasi mitema toyebani te cher abonné aza mobali nanga aza fiancé nanga aza mwasi nanga oyebi na sa motema na bolingo il faut que ça transparence faut ezala cher abonné FM télévision donc la biso mobali oyo abali pe ko se défendre et pas camarade nae alobi na sepela susu abi mon cher ami nazo sala ngana mwasi nanga bien mais nayo kaka mwasi nanga solo nazo Fifi on ayeba ki nde nazo mona ete nazo comprendre ete nayebi te babakele ba mauvais sort ou bien ndenge nini
nazomona pe sina komna ndako nazomoka kaka kanda nayoka nazaka traumatisé nayoka kaka bien te sina komna ndako bizali na fifi ta ngo bien ala na mama bana nga mais na c'est personne na fifi te moi so na yeba ki na c'est personne na simika mo yoka odeur moko ya mabe abi non mon cher ami tika kosala bongo oyebi ke mwana na mwana muke obotisi avant ozoki vierge bona mona habité ngana sina kutaina musuni na ngali bana toloba mwasi na nga mususu mon cher ami na biso petite wana asala ba vitesse petite wana non ayebi makosala makambo petite wana akomsanga na 7e ciel naloba makambo na kokai koloba te na loba te depuis babotanga mais petite wana lobisa ngai et alors camarade nae abondeli apese ba conseil tika bongisa nanu oya ndako cher abonné à FM télévision ba on se bozolanda magazine au cœur de l'homme papa nanga tonton nanga malgré balobaka na libala ba problème ezaka nango ebele mais dialogue est très important na kati ya ndako ya libala. Ah oui, parce que ceux qui bozo solo la bien bozo bomona makambo te et kozala bozana transparence entre binomi balé bozana makambo te ya kobomona bopana tala ya rêve papa na biso ya kosala olaye bisa vandisa fifi aye bisa ye ke nazoka odeur nazoka bien te ozokomisa ngai te azo préférer que oyebisa camarade ya libanda pe azo préférer ko kumisa to pe ko kumisa mwasa libanda papa na nga bongo te FM télévision bozolanda biso magazine au cœur de l'homme bongo te non yeba de kuna biso ya mobali ya camarade ya papa ya biso Laurent ateye papa biso Laurent aboko yo kazo kumisa ka toujours mwasa libanda azonga kitanga azonga ki desiko na colère wana ayoko ya to yeba ni bilongi kasimite mate papa na biso abosa li nyonso ba bien fait ya mwasi na oyo ya ndako mama na biso fifi abosa ndenga azwaki ye ndenge balinganaki ba histoire d'amour babetaki abosa ni nyonso fifi yaka yo ebandi ndenge ni nokutana camarade na moko mero ba makambo fifi à vrai dire na lobelo pe na lobela yo na solo pe na hypocrisie parce que na salle la kono hypocrisie mais là na solo hypocrisie fifi okomisanga na 7e ciel fifi oyebi olata te fifi ozalaka propre te fifi nayoka kokaka solo odeur mabe soki nakomi na ndako wana kimi ezala te namonaka benanga na libanda mpe bekozo oyokake na lingi mwasi libanda eza vrai ah oui na lingi mwasi libanda et alors ndeko na biso fifi akoya bandi kolela abandi kolela lobi na mérité te olobela nga boyi na sali nini pona mérité nyonso oyo Laurent pona nini kozokisanga motema tina niveau yo n'est-ce pas osoki nga vierge n'est-ce pas naza mwana muke n'est-ce pas toza écart d'âge ya moi ebele n'est-ce pas la botole mwana ata respect muke te pona botole obana Laurent moi sali bana na lekinga mama biso tanga leli bongo aleli apamusima ya misu alobi non soki na lobi ke na bima ndeba mama misusu na monaka baswali na papa na kokanga misaka na nga na kokende mama na Kinshasa lelo ndenge ka basi baza na mu adachi moko baloba mama moko baba ko loba lobi soko zumwa libala na yo batela parce que na komi komona basinde bazokoma ba veuve avant mibali basa mukie na éviter ba miso balobe masumu na bango yango bazokufa biso parce que osika ba veuve bon to éviter ça pour l'interrogation de baloba nde na Kinshasa baloba ke soko zumwa eloko na yo batela kozala pressé ko bimate moi kosona muke pou na kanga bilona na bimi bongo soki wana aye okota ozonga sundeni ozangele ezali te ya pete toli ya pete mama nanga papa awa nesiko makambo linge banda wa boyoka makambo mutu nyonso aza mutu ya kopesa confiance te
femme mariée ya FM télévision. Ba ou nous soblanda biso na magazine Au cœur de l'homme. Maman langa, femme mariée ya FM télévision. Balobaka, faut que ça na libala, ça la motema monene. Ça la paix, la discrétion. Pour la télé ko biso ba papa mino ko la biso za rachlet tout. Loba. Ça la na secret. Au lieu maman na biso fifi akanga muno ko na ye azare poser asambela tanzambe na ye azongisa mobali na ye na azongisa mobali ndenga azalaki ake ko betela voisine lisolo ake ko yesa voisine ndezanga wa tala kutu Laurent makamba zo sala Laurent komo bimana fimo belibanda bazo yebisanga bona yo kasiko motema ya moto sanduku to yebani milongi kasi bitela motema ya mutu yo kasi ko muninga zo pesa school nini conseil ne faisait ma conseil à kolanda te pe balobaka ki camarades homme marié femme mariée na célibataire ba misusu omona na papa misusu ba tata misusu balinga te ke moi sina za femme mariée akozala camarade to pe ma copine na ya célibataire ba sepela na ngote. Et alors de ko la biso moi si o camarade ya fifi azo yebisa ini ozana no gêne yo sotala kaka bana okoma no rido ndako mobala ke kusala ke nduma ne libanda abimana basi libanda ayaka bosa ile malade yo vanda kaka ko so malade ozana mona muke bimana yo kende zonga na pana bino la musukulu ko no mbana mususu akoko bala yo akobokolo pe bana oyo nde mama na biso fifi azongi giga conscience c'est que bano sala ye akomusko antima ndenge kamana yebisiye ou bien boya nesiko parlant nesiko le bana mapangu ndeza ka 3 portes ba 4 portes ni mama moko mukolo abengi ye abi ozo tombo na yo kozo tombo kozo loba mangongo makasi ozo pesa rapport pa camarade no wana mobali no asalini abi mama na lembi libalo mobali oyo azokipenga te mobali akomi na mabasi libanda mobali akomi boye na boye mama na lobi abi mwana nga mwasi olingaki libala balobaka pour les meilleurs et pour les pires pire yango yango na libala kotika te munguna aya kobebisa libala na yo muninga no wana aza célibataire eloko nzela ka soki yo ke yo zimbu sak na yo okay eloko nina sak okay libanda ko etikali vite omona kaka ye ona kande mutu aya okota zala mayele mwasi il faut kozala mayele papa na nga mama na nga ya FM télévision ba onu sobozula na Au cœur de l'homme zala mayele na libala tala na motema munene ya ko supporter atozomona ba bêtise ya mobali atozomona mobali akomi ba caractère ndenge zala motema ko supporter pire nde yango wana. Et alors de kuna biso fifi azoki no maîtrise avanzi a raisonner camarade ayebisie tika libana kene na yo ozana une jeune fille mama mukolo ayebisie vanda za mutema munene supporter akonzi masikoyo ya nani suka yo za décision non na vanda na nataya na mobali nanga mobali pa bani pe a continuer kaka fille na peka ya libanda bazo bima na bango akomi komo mobali te moi si pe lobi akangi déjà 3 lembi ayebi pe déjà fille wana déjà batika na bango. Et alors pas c'est ça limo moi so na mutema ndia azomona ka ba caractère mobali azo changer te botu nanga lokwa motema ya moto za ngo kaka sanduku papa la biso Laurent akiko zo makanisi nini cher abonné à FM télévision to yebani bilongi kasi mitema to yebani te botu nanga akiko zo makanisi akende ko bala libanda. Et alors tango akiko azui makanisi wana akiko honoré to pe ko bala ser na biso wana Naomi près d'autres pe salami wana maman na biso fifi Souboul azoyoka te azo comprendre te pe azoyeba te mobali na latika ba costume bien akepe ya bali près d'autres salami
aya kapena ndaku azala pena bana mona bo problème pesate Nzambe tala soko za pena juste na lobaka ngo pena na ko continuer toujours ko lobango ba boyo na biso FM télévision soko za juste devant Dieu devant Nzambe Nzamba banoza nayo Nzamba ko bundelo bitumba oyo kuto ko ko bunda te mais eloko leki silence kimia ezali maman na biso ça qui maîtrise asa na kimia ayo ka beko yo vanti taku mobana ke o taku mobana lelo azo ke ko sika monga libala azo ke ko sala coutume lelo mariage za lelo maman na biso fifi alobi yena Nzambe na ye na ngaka obunisa mwa sona te yena Nzambe na ye Nzambe ne mutu akozwa akose charger na ye yoka maloba ya femme sage mais ezate ke ba maman na biso na fona parenthèse muke ba maman na biso ba papa na biso maman na biso na ba tante na biso za kaka soko ka mobali na yo azaki Diego kao na yo abala yo zaki na moseka ke akiko bali bala kako prédote atakutu omoni na terrasse na fille moko boy bomona ndenge salaka omona za acheter ba gilet omona aokene ko saba dezo ko swana ko bundisa mais ezalaki te ke maman na biso fifi azalaki na maîtrise malgré so ka beko ya mabe pona papa na biso Laurent azalaki toujours na maîtrise alobi Nzambe ne muta ko bundela nganga na za makasite ya ko bunda lobanga na lingaki nde Laurent loka Laurent alongwaki Kinshasa aye ko lukanga na village natal na biso apeselinga dot awa komi ana Kinshasa alulu ne ba fia Kinshasa Nzambe ne muta bundela nga bitumba oyo Nzambe na tiki nyonso na maboko na yo et maman na biso azaki ne à l'aise azaki ne maîtrise papa na biso pe kuna feti pe salami ake ko honorer moi si oyo ya Kinshasa mais pona bana na Kinshasa awa balani ko bana na Kinshasa parce que d'autres awa ezalaka cher a préférer na basi biso basa ya Kinshasa ki lelo tuzaka ben poli tuzaka bien te tuzaka tolingi to envie ya kambongo mais a préférer OK ko bala moi si oyo aza villageoise bango kunde kuna na village ne basi bazalaka bien éduqué bazalaka na soumission mibali balingaka mibali bazalaka na respect papa na biso Laurent ake ko bala ko pesa monga misolo na baseme ke longo na babokilo baseme ki balobaka adage moko lobi baseme ki kinse kwa ato salele bola a onte monte ezape bongo papa na biso oyo akina basemeki na babokilo parce que abanaki kopesa ba faux rapport ya maman na biso fifi oyo pa babokilo nde yango wana ali lokwa pe basemeki bafifa ba ona na babokilo bafifa ba ona mama fifi na mama biso fifi ote bandimi bakoteli mwana bango baki kopesa ko verser dot et pas ba Naomi ba tante na biso Naomi feti pesa ya makate feti salami babini balie bameli ndenge kaka ezala nango babokilo bakendaki bato mpe babandi kopanda tokoma deja tard deja ba 1 heure deja bato babandi deja kokende boyebi kaka na bafeti ndenge ezalaka et alors papa na biso baparent mpe bakendaki Naomi mpe na bafamille mpe batikalaki ka ndenge ezalaka kaka tokuta tokomona na lobi non place nde nayoki douleur awawa place nde lisolo mpena ndenge evandaki awa na mokili oyo yeba ndenge kotambola na sa mokili to répétaka yango mpe tokocontinue toujours korépéte yango zala mayele zala ekenge vigilant et alors papa na biso na ntongo wana ndenge azozonga dokwa mokili oyo eza ya Nzambe lobi na biso toyebaka te Nzambe ne mutu ayebi lobi na biso eloko nini likama nini problème nini ekokomi lobi pe Nzambe azaka mpona oyo bato baza juste liboso ya Nzambe Nzambe atikelaka bato temps ozorene na makambo wana ozosala nyonso me jour moko akoyeba makambo nini akosala yo
Papa na biso fête salamaki babini apesi mbongo. Kozonga na nina zozonga partir ba 1 heure 2 heures. Yeba na Kinshasa ndenge zalaka ba grand car ndenge batamola bango sans contrôle ya bakotambola na moto na ye. Loka misana mingi ndeko tambola na moto. Et alors grand car et tout na papa na biso na moto na ye moto a côté na seya grand car. Papa na biso Laurent akufaki après avoir conversé d'autres na ye na famille. Il y a deuxième bureau, il y a deuxième bureau, déjà deuxième bureau pour quelqu'un déjà conversé d'autres. Deuxième bureau. Papa Nabiso a fait sur place. Et alors le cas accident ce qu'ils allaient et salami, boye ba ke ba kapé na ba desa ona ba pemba ya kipa mingité. Tango tongo etani. Nde ba yo komona ba 4 heures, ba 5 heures wana. Au moins ki ba nde ba yo mona ki ah mutakufa ki batala téléphone ba simba. Nde ba yo ko benga membre ya famille. Ko benga membre ya famille mo yo ko ya kaka na membre ya famille petite sœur na propre. Ah on des arbres il faut ko ya de ko na biso awa sali de ko na bino moko et de ko na bino a sali accident. Balobi ka bongo. Et alors tant ces mecs ko na membre ya famille na yeleki na ye. Tant ya ki na yo mona. Ya na ye anyatami abanzi kolela nde matanga eye na famille. Sango komi na mato ya mwasi ya libala. Maman na biso Fifi. Abanzi kolela. Abanzi kolela. Aolela na munoko nina langi nina zo mona lo kwa théâtre mais ça réalité. Nana ngwa ko consoler. Abi mobali nanga. Yo mtozwinga bo na village tibo eloko nina kosa kiyo. Eloko nina sala kite felo yebisanga na sala. Eloko nini kosi yo mobali na ngai na usuka wapi na bana misato oyo tinga na charge. Nde siko problème nde yo kwela awawa. Tokoloba à qui la faute cher abonné à FM télévision. Ba on nous bolinga kabiso bolinga ka magazine au cœur de l'homme. Ba semeki ngama ba semeki na ba ta famille. Bazoloba que maman na biso Fifi moto abomi de ko na biso Benoît parce que asalaki zuwa pona akenaki ko bala deuxième femme à côté la kisi nganga à côté na kwa nganga nde a sacrifier de ko na biso Benoît oyo pona a se venger na kanda wana nga ba ko maltraiter wana selon ba famille ya ndeko na biso Laurent. Na ngambu ya ndeko na biso ba connaissance ba camarade ya papa na biso Laurent bazolo ba ke non eza que mwana mwasi wana nde aza mwana mwasi moko ya mabe. Parce que kaka na matanga loka sa matanga yeba nango eyokana epantana nango epantana nango na sango matama secret za sauter baye ko révéler choses moko za ki caché oyo bat baye ba kité alors oh mwana mwasi na oyo ndeko na biso Laurent bozo akize ndeko Fifi oyo femme mariée oyo pamba biso na yebi biso yebi liboka ya ba Naomi wana babala kate bakufela toujours kaka mibali mobali soka yo verser d'autres na ye mobali afa kufa la mususu na débit ya ki fiancé mobali afa kufa boyebi te la mususu bazaka ba mari de na bango nde yango sala ka bongo olanda bango basi kitoko mais suka il faut kufa eza ba sacrifice ya famille ya Naomi et comme mbutu oya benda te eza kaka mwa femme eza Fifi oyo ba misusu baloba otokobeta tokoboma mwasa ndako oyo soka ye na matanga tokoboma ye parce que yine mutasali ke mobali na kufa bato misusu pe balobi ke mwasi oyo awuti kopesa mbongo oyo eza ba je ya famille na bango soko ye pa ye pe tokosalema beto ye pe tokobeta to biso pe tokoboma ye parce que eza ba je ya famille na bango. Alors ndeko na biso Fifi azoyeba te zota mobali neza na morgue akende ou bien akende te
que mais conseil c'est de la fifi et ça la ils ont que nzamba frappé parce que nana ba ko la trop namba ko lela motema nga ba ko zoka toujours parce que Laurent a ba ko maltraiter nga ba ko pesa nga so esengote et c'est que nzamba quand frappe nzamba té famille pe ndeko biso fifi bazolo ba kena za frappe nzamba nzamba ne muta corriger parce que conséquence et corrigeaka mieux que conseil. Bandeko nanga ya FM télévision ba oyo bolingaka magazine au cœur de l'homme. Toyoki lisolo oyo ensemble biso na bino. Maman nanga ya FM télévision. Ata papa azali la infidélité. Ozo kabeko bazoloba mobali na yo mobali na ba terrasse mobali na ba boîte mobali na ba bar mobali na vivre na mwasi libanda zala mama moko o abuka kama bolongo femme de prière zako za mama moko te akokende kubundisa koza mama moko te awa ke koswanisa kolakela mobali na ye koloba makamu koloba mabe tala lelo tango loba makamu mabe mobali t'as la conséquence. Maman na biso fifi amani ko lobaka kabouye e ko sale lo côté boy tala Nzambe aye ko za molimo maman biso tika li veuve ayo bita biso lisolo na mama na motema na pasa ko tangisa maya miso na tika li veuve na 3 bana oyo nana ko supporter nga bana oyo mobali nini akozwa nga na bana misato oyo Maman, zalane mama oyo, abengami mama femme de prière. Zalana maîtresse. Kobunisa mobilité, kosonisa mobilité. Zala femme de prière. Atoyo ki beko. Mobile na infidélité. Yo sambela nzambe, nzamba kangola na infidélité wana. Nzambe akokangola ye, kolakele mabete. Zala mutema munene na libala. Pour les meilleurs et pour les pires. Supporter à pe bapi yo kozala ka te ke na saki toko na le meilleur ka yaka pire yaka te non diable pas tantaka mabala parce que za bénédiction moko ezali pressé on nzamba pesa biso oui nzamba pas tantaka ba couple belé mais aux femmes sages aux mwasi il faut kozala mayele il faut kozala motema il faut kozala pe na vie de prière papa na nga ya FM télévision tala bisika papa na biso Laurent pesa sukeli famille nyonso eza famille akotia lokolo te pona oyebi betal balie na bango te bakutima na bango oyebi te toza babantu toza baafricain et alors tala esika papa na biso Laurent esika sukeli akufi balobaka o eloko nyonso engelaka ezaka olo te ya sepeli a façonné moi sa libanda a sepeli na mwasi ya libanda abosani mwasi na ye oyo akanye kozwa na village abosani makambo na nyonso ke ye mutaza abosani oya libanda nde afasonaki ye yo libanda nde asaki makambo nyonso pe aversaki dot na yebaki te ke famille na ko verser dot nzoka nde za yango famille babalaka bango te bangila papa bangila kaka bazala kaka belle mais eloko etangami libala bavandaka te sino te okokufa mais papa na biso Laurent azanga koyoka ayebaki te tala pese mimi na liwa cher abonné à FM télévision biso tolingaka bino mingi FM télévision eza chaîne oyo epesaka ba conseil na ba émission et elo suna kobakisa ba belle sœur na ba bokilo ba belle sœur na ba belle mère namona toujours kutuku ba papa ni namona bango bazata mona maîtrise mama kamusu ba kiparate biso basinde ini bobali déjà moi c'est mususu bopesi mbongo bobali na mboka mais atako moi ça mwaza kina makambo mabe baso pesa bino mwana bino ndeko bino to pesa bino ba rapport que moi ça boy moi ça caractère mabe moi c'est azana bodé moi ça salité pozo vérifier te mba mo kaka bino na boki ko bala susu moi c'est a na Kinshasa ce n'est pas bien tango yoki likambongo to vérifier nanu est-ce que moi c'est ngo aza vraiment des mwana biso azolobela
soki aza bongo te bozala pe wana mpona kopesa conseil bozala pe wana mpona komema bango bazala na ambiance bien bozalaka na te mpona kodétruire mais bozalaka wana mpona botya de kimia na kati ya libala. Chers abonnés, histoire où ça biso passi, vous commentez, vous likez, vous partagez, vous s'abonnez na chaîne Abino FM Télévision et vous avez vraiment justement quoi ya mala mingi ya koleka. Na sima caméra na sunga makina préfina maboko machine na réalisation na sunga makina fani matoko, mon coach que j'aime bien, papa langa l'écran américain vous na Australie, na molibongo, papa langa motema malamu, pasteur Jacques Kafwa, famille Kafwa Mobimba, na Pesibino, merci Bambote Belé, merci beaucoup chers abonnés de partout pour la montrer attention na bino na magazine na bino bolingaka au cœur de l'homme ya boye jamais ezala ni par ailleurs au kozango kaka na FM Télévision la chaîne qui donne la vie bozala kakara wana bo commentaka bo partageaka et kozala vraiment justement ko ya malamu mingi ya koleka soki kolo esa zongi te ngana bino tokutani na mikolo ezali koya bye au revoir. Notre société environnante a plusieurs réalités. Désormais, suivez-moi, Gloria Babel, la princesse, la femme qui assure, sur la FM Télévision, la chaîne qui donne la vie. Dans l'émission Au cœur de l'homme, motema ya moto sandukwe, toyebani bilongi kasimite Mateo. Na kati ya émission na bino, bokozwa ba histoire d'amour, de famille, de travail, pe ya lolenge na lolenge. Ba histoire vraie, ya boy, jamais ezala. FM Télévision, elenge zanga lipasa.